la voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman na Voilà, merci na abonné fidèle na biso bato ba landara biso bato ba commenter ba vidéo na biso puis bato ba partager ça la biso énormément bien. Bonjour, bonsoir, ça dépend ya heure écouter la vidéo au ça là vraiment bien. Beau commenter, beau liker, beau partager au ça là toujours bien. Balobi toza na sango ya mawa, to kabola mawa na bato baza na mawa, to kabola sengo na bato baza na sengo. Musique congolaise to uti ko perdre baoba ya munene na kombo ya général Defao. Je pense que ala moto asali ya minene na mboka na biso yango na cadre toujours ya kolukela bino information na source toza awa na résidence familiale ya ba général Defao. Je pense que nazana parmi bandeko na ye a se présenter moko toro ensemble na bino toro découvrir. Un grand merci déjà à mon vieux ya Laurent Sokoko. Il y a Laurent Sokoko na dribblé on a Irlande na ma maman Chantal elle chante. Merci aussi à Dada Olungo na Suisse pour la bien maman Chantal maman sociale. Merci aussi à Tabita Tende depuis quelque part Tabita Tende on a compris on a habité Gilles Zolano derrière la caméra sauf que au fond la biso vraiment ba mona mutunazana vraiment na plateau na biso déjà là. Bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Nangolo Nzambe ça va. Voilà, maintenant on a partout dans le monde où se présenter aux Anani, pas général des FAO. Pas général, dans la petite sœur. Petite sœur naïe. Voilà, maintenant on a biso monde entier tant que tu as mbaki sango ou salarié biso vraiment passé. Mais là vous expliquer biso le général des FAO qu'est-ce qui se passe et puis cause vraiment vraie cause ya liwa na e zanini pour battu belé bazana moi bambri bazo comprendre que vraie cause à ya liwa ya général Defao ezalaki nini mais roi tozana yo na olinga omeka ko expliquer biso vraiment vraie cause ya liwa ya général Defao ezani bon cause penza ya liwa ya vie ezate vie alongaki na kindo kwa za muziki babike bazwi musala baki beta muziki na Abidjan yango vie akendaki vie akena Abidjan abeti pe concert yango Sili, donc on est causé au tabaki faya jeudi pour anniversaire neza lobby abotama les 31. Oh, les 31. Abotama les 31 anniversaire neza lobby. Dans les longs des agi jours fala ya na. Ayande lelo. Mais babi ayoki ndezi nzoto malili. Netika ga moi fier vraiment pour esali. O to yeba eka yango. Mais na kin awa vi alongwa na fièvre te, alongwa na maladie te. Et loko ezalaki te. Akendaki bongo alai na maladi tozwaka sango mbala moko kaka ke akufa. Mais est-ce que vetan azalaki na voyage banda ozwa mpe temps ya kosolola na vie na appel bon toandeki kosolola kosolola bobenga atatanga utaki akendaki na matadi wana tozosolola mpe na matadi nazoya boyeboye nazoya nalinga akende kuna pe abeti alobi na okita jeudi pour anniversaire nange ezali fona ya naluka mwa nzembo mpo nasalela yango mpona ndenge anniversaire soki toyeba ye kaka ke azoya tomoni kaka mbala moko kaka o atiki biso nakotika biso yango kututa po tomonaki yango na réseaux sociaux ntango nga nakoti na moni jean defa akufa moni soki otanso akomi asa akoma nganabi jamais jean defa kokufa kandi kobenga so bandeko baza na poto bango babita biso mpe tomoni mais bozala to vérifier lokola première to déjà bimaki akufa tomonaki ezalaki na mamba lokuta tondimaki yango noki te eza na mamba lokuta ndenge komonaka bakosela akufi te eza yango lokuta aza na bomo par après quand tu donnes ma grande frère on a habité na Cameroun m'a dit que akufa penza solo aza na bomo. Ah bon. Mais na éviter ba ba la biso pe bana besoin comprendre général Defao aza mwana nini to aza 40e pe na famille. Bon, général Defao na famille aza deuxième. À la deuxième. Il y a 40e.
naza mpenza na ser aza deuxième pour l'aîné déjà akufaka ezaki ye nde remplaça atika honneur de famille donc liwa eza vraiment pasi ya pasi o des fois azalaki bana biso ya famille en plus abandaki dans temps moto ezoki toza na famille de fort tondeki kozwa bonheur moko bato akoki kocomprendre te donc ozanga ye kaka boye donc bato bayebi te nini toza nango na mitema bazomona kaka bato mais mpasi mpena eza ya makasi ya makasi donc ntango oyaki ezalaki ntango oyakende te tosatandaki nango te kako po asali 21 na libanda akufi te mayeka mwa ntango moke na kei na umene eza kufa donc eza vraimen mpasi liwango oyo ozomona ngo d'après yo bon sikoyo mpo ndeti na ngai biso bato ya famille tota na biso komona liwa ya nini te toyebi kake nzambe apesaka azwi ye azwi ye akufi bon tozonga sika matondo mpa nzambe akesa liwa eza mpasi mais tokoloba eloko suni tokoloba mpo nzambe emoni moto alingaki akufa so nzambe aboyi mpe alingaki akufa te nayebi te général defa atiki bana abotaki bon aza na bana ebele ah bon combien d'enfants nonga na bikaka ebele otyeka en général aza na bana ka ebele mais nayebi te eloko nini oko osenga na baartiste musicien komo bakoki koya comment est-ce que baartiste musicien bacontacte bino déjà ou soit déjà baye korendre bino visite tozalaki na mardi tozalaki na kabose tozalaki na montana tozalaki na shora mbemba oyo ya bumbu tozalaki na jo poster tozalaki na chaka congo bango nde bayaki awa oyo yango nde tosololaki na bango mais oyo mosusu ke tomona bato mosusu antuka nano tomoni te bao tomonaki bango wana na bato mpe ya bingi star loyo mpe mosusu oyo aye tolelaki na bango awa bango nde kama tozomona bango mingi bato oyo mbalaka ne bato baoya mais oyo batikaki ba bamisien mosusu nani tomoni na biso mutu te donc à part bamisien oyo batravaillaki na en fait nde bango wana donc bacollègue ne ya libanda baoyo toyokaka na basango bakoma minene ata moko te atikali korendre bino visite moko te aye ah bon moko te aye mais nayebi te est-ce que bosali déjà programme bofandi déjà na famille comment ko s'organiser pour encore ya bon tovandi na famille nanu te po général nanga atana aza moto asali musike ebele na mboka oyo dans la musique général aza na famille na ye ya biso aza sikoyo na bino osusu bato ya bamusike donc tomona nde bamaka eza na mboka soki musicien akufi ndenge basalelaka nde basalaka biso mpe tozotala loka bashaka kongo bayaki tozozela bango soki bakoloba ndenge nini nde baosangana kuna bango na bango na kuna mpe na Cameroun apres tokozelaka so corps ye nde biso na bango tokondi kaka mowei mpona boto ozala na bango basala nde basalaka wana biso toyi makambo bango basala te bango bayebi nini baosala yango monike nde tovandi kaka tisiko toza nao na jour te toza na likambo moko te mpo bembe eza na mosika mais chaque kongo mpe atikali kosola na bino eloko moko te comment asololaki na biso nde basalaka mais ya bai na biso kefale matanga na une des trois na Kasavubu na grand maître biso tobaki na bango des fois aza na famille na ye biso tozolala awa bino bamisicien so bondo osala makambo osala bosali mais soki ekore ya nkini lelo ekomi nango ju bakobaki ekore ezobima tokozake soki tobimisa des fois lobi tokende kokunda ye toke sikoyo na une des trois neti lelo tomonani mpona biso nyonso moci bapode kosala mais mpo totikaka famille tokende na une des trois eza mwa pasi mais balobaki na biso ke chaque fois biso soki bakozonga lelo jeudi pour que bosolola bozwa conclusion yango mpe sikoyo nde tozozela soki bakoya nde tokomona bango ah bon mais nayebi te souvenir nini ya malamu oyo ozogarde so ofandi boye ezozongela o trop mpona grand frère na yo mpo toyebi ke lio eza mpasi vraiment tozocomprendre yo mais okorappele biso souvenir nini oyo ezozongela o tout le temps mpona général des bon mpona général nango otanga souvenir bo te tellement eza ebele donc omani oyo banotanga yango te leka mokili bayoka bamona eza yango na ntina te mais na kati ya mitema toyebi ke eza ebele oyo tokoki kolobela te toyebi yango mais lisolo mo ezoleka na baréseau sociaux nayebi te soki boyokaka yango mpe
général des fois autant a commis entre Cameroun et Abidjan au Komanae à l'ala de 14h jusqu'à lobby à 20h. Bon, il y a un gars qui a été pour les réseaux sociaux, les gens ont les autres belé. Pour eux, c'est le point de fois avec les musiciens. Les musiciens ont un théâtre sur le sol, Koufi, non, mais comme on a vraiment mais là, on est au sein soit dans le gouvernement, soit dans les collègues, les artistes et musiciens. Bon, au sein de la bango, ceux qui musiciens Koufi, ils ont un bagnina, ils ont un moko, ils ont un gouvernement, baby ndeng basala. Tout le monde peut me Koufi ndé bakoulé, basali bataba théâtre, donc des fois pas ça, mutamina asali pour namboka oyo. Nous sommes là bango bakunda pende bakunde la bato wana nyo surtout wana. Ah bon. Pour tout monde aga to yoka to landa bibi ndé basala biso to bango basala kaka ndenge bango basala. Voilà, je pense que le message est vraiment capté. Bandeko basé belé na rumeka kozwa moi quelques bateaux aussi ba meka kopesa ba vie na bango par rapport ya biwa. Nous sommes bazana bango wala muzana baloba bango. Baloba te. Ndeti mama loba te. Ah OK. Baloba bango te. Mais batata moi si soit bandeko. Ndeta boyisuko yo na tongo boyisa ba biso soki balali basani. Baki tapi ka za kisasa mtu pa koluka mamtu. Akoluka oui. Tout ce qu'on est bateau za que ah bon. Mais est-ce que vous pouvez rappeler sur la biographie à Général Defao à bana musique na nini? Papa tuanga makambani za. Oh yebate. Non yebate en tout cas. Non ba musique ba wandi baza ba yelinga na ta idée mon ça non. Ah bon mais à l'époque ton Général Defao ça pena ba succès wana kangi Congo. Et maintenant salonné ni attend que les star ou l'équipe bozo rayano na baba ozo ngaboye. Non ça les sont makase ata yo na ba statut to chelu fishi to cheba nzembo na ye to ko fana mo to zibiso mo to tali ezo pesa pesa makasi na kutala pesa bo yango te après 21 na ye to monani na tamu ki ko to ka bo azongi simo yimo donc ça pesa makasi mais Nzambe ka yemoka ye biso za suluka koloba te Nzambe mo ayebi abombaka mitema na biso poto za na kimia kaka. Ah bon. Parce que maintenant c'est suki Nzambe bandi. Mais azaki na maladie mo boité oyo bande ko déranger ton subino boye baki pour subitement boye. Bon, biso banda ba sofie to na sofie na maladie te hein. Te na sofie na maladie. Batumso walo boye na faire combien na maladie ya sucre. Et donc ba verser zo bima belé. Ba verser ça ka pona ko bima biso mo to moni sucre ngo te. To moni maladie ngo te. To monte soki nini. Po biso mo nde to za famille. Bango bazo lobana ba sa famille na ete. To moni sucre te. To mo passe ba tubi vie to ngate ke za maladie sucre zo ka ba to ngana zo to moni te. Biso mo ga ki ah bon. Voilà, on a le rappelé le dernier appel Bosola qui est général des FA ou Bosola qui excusez-moi Bosola qui n'a eu qui a bien qui a jeudi. Jeudi na ozonga aki on a fait vendredi. Na kosa ya sutu voyage moko bo o tozaki na ngo yango. Na ndenge voilà, bateau peut-être bazan a besoin ba mon famille pour général des fois la star ya monene asali makamba minene na mboka na biso bateau bazan a besoin ba mon bino basala comment ba le kapar nani te bateau bazan a posa ba mon biso fo ya place matanga ezali tozana bombo sur 24 heures tozana venir qui me voit 90 bis. On a ma carrière mais ça deuxième parcelle. Ceux qui va hier bah beaucoup ta famille a du fort ça. Ah bon. Numéro contact les athées au barozo facilement. Peut-être dans la bateau bah na mikili ya poto on a besoin. Les gens nga pas na ça na numéro te. Les gens nga bona pesa na ngate. Ah ya yo pesa na hote. Mais c'est ça moto o azali. Aza chargé na. Aza chargé soit na ba na chara Congo azali. Ba oya ba 12. Soit ba obenga chara Congo autorisé ba benga chara Congo moto aroza peut-être bazalo kwa chara Congo azali bato sola mo jake ba ko sali kamteke sa famille so alimba sa fu famille izali
oyo azalaki aza na mposa mona bato to nini famille ya général eza awa so baya nde bakokuta famille ya général soit atindi moto aye na résidence abengi apase bino bosololi voilà merci beaucoup je pense que ya développer vraiment eza pene ebele te mpo mare aza na baémotion azokoka vraiment koloba te na sire ke bino mo bozo remarqué mais je pense que jive azola ndonga ozwa baimage comment na famille na résidence familiale ya bagénéral des fao comment bato bazali comment bato bazolela donc ezosala vraiment mpasi tobungisi baoba ya monene ya mboka na biso mais mama nayebi te liloba no ya suka ekozala nini na bato oyo baolanda biso sikoyo bon liloba suka eza nango kaka ke basalaka makambo malamu ndenge bango basalaka nde bakundaka basala nde bakunda bandeko mosusu nde bakunda bapapa wemba nde bakunda bakini tester nde bakunda bamama shako nde bakunda bato ebelebelebasala mposa na biso ezaki basalama mpoka corps adef elongwa kuna eya awa tokunda ye kaka na mboka na Congo oui ozala na facilité ata olingi nake kobongisa ata tombo na longola matiti ezala na mboka mopaya kuna ezate mposa na biso eza yango doit basala effort korea yaka alakisa ça voilà merci beaucoup je pense que bato bakotala biso bacomprendre badétail oyo petite sœur ya général defao apesi je pense que juste bazola ndonga na olinga obala ele biso baimage kuna ekosala vraiment bien merci beaucoup merci papa. Je pense que tout ça toujours en famille, dans la résidence familiale, le général des fois est tellement ébélé. Tout l'obisa, moi comme je ça point de vue naïe, akabula mawa naïe na bateau bateau la biso, na éviter tout ça pena d'ailleurs bien éco en fait. On a moi se présenter juste dans le nom sur au fond la biso déjà. Bonjour mon frère. Bonjour. Bonnie. Ouais ça va. Ça va. Tout ça en résidence familiale et général des fois auto couture pe awa na olinga. On se présenter pas bateau bateau la biso yo ozanani pas de général des fois. OK. Ngana za tekulu. Tekolo na lokola koko koko en général des fois koko ndenge nini expliquer biso on bon des fois bango babotami na mama ko biso mama biso abotami na mama le OK mais na ebité général des fois on représentera nini pour na yo surtout na famille et puis aussi na musique na biso bon ya liboso nanu na famille a représenté ça mutu munene pona biso donc il vraiment aza mutu moko azaki musika na famille te ta nyonso to bando zala na ye na temps oyo azalaki ana Kinshasa pas temps azaki libanda mboka bando zala na ye problème ni c'est bando leka na famille en tout cas abando tika biso to bando zala sangaliwa oyambaki yango ndene bon sangaliwa ndeti ngai na bando yebango ti pona zala ko tuti kana kasavubu na bando yi bango te na libanda mbuka tant na libanda capitale na bando yoka na nga yangu kaka mena bando chafu mwana mututi nde lobi na bitana beta to kuna na ndako na yeba na soki
makambo na visa ya solo. Oui. Ouais, na yepi ah on a okuta bandeko basi presque azolila c'est que koko vraiment aki qui salinga pasi makasi pe zo déranger nga makasi tchanga mala les na andi ma petit. Ah bon. Tisiko na andi matiki koko vraiment atiki biso. Ba meki ko expliquer peut-être vraie cause ya liwa ya général de Fao. Bon, rien. Ah bon. Ba expliquer nga iti. Mais na éviter souvenir ni ya malam o zo garder pour le général de Fao o ti tango fandi tanzo mo ba bazo lela o zo raisonner ni zo zongela wana mutu. Premièrement na noye atika ki biso ti na makambo nyonso oyo ezalaki ya famille. Donc matanga feti ba classe presque atikaki biso ti abandaki kosunga donc kozanga ye vraiment eza pasi na libuta ya pasi vraiment eza pasi. Mais depuis oye awa omoni mpe bacollègue ni baartiste musicien baye korendre visite. Ouais, en tout cas nga nayaka a par hasard mais na baeko nazoka bamisie bazoyaka awa toyaki na ndeko na biso kabose azalaki awa Montana, ouais, bango nyonso bazoyaka boye bazoyaka na famille. Ah bon. Voilà, mais au senga na Congolais ni balela général des Fao comment? En tout cas, nazo senga na Congolais nyonso tout et surtout ya capitale ya Kinshasa. Presque ya Congo nyonso. Na bandeko na Congo central nyonso na bosani binote na lokala ki PC Kwilungu Mbanzangungu ti na village Luanika. Bango nyonso presque na minute ba na sia mawa bazolela général des Fao azaki mutu munene on a biso ana Congo mutu munene donc na ebité soki eloko wana o ekoti na motima soki ekolongwa na ebité mais ati siko ata na tambo so na tali photo na tina sima moto eleki ngai nazo ndima pe kati même si ba tout temps ba tout na est-ce que général akufi bon nazo pesa na nga réponse ka akufi mais nanga mo nazo mona ka ndisika nazo ndima kati. Ah bon. Donc on dit maintenant tina ko ndima tina ko mona vraiment que c'est que koko vraiment qui. Voilà, merci Tozo pena mingité pour yaza muto afandi pena na général des Fao troté mais quand même le rôle aza koko na ya a toujours na likambo loba. Merci na bato tout bazolanda biso babito lela na bato bazolela to kabola mawana bato bazana mawa. Je pense que culture na biso et perdre baoba ya munene tous ala toujours wana pona ko soutenir ba artistes et musiciens na biso et puis erosala vraiment bien. Je pense que Maramutu Rolekana Kimia général des Fao quand on est royal à Kinshasa et puis Baroulouka place il y a Baroulé na honneur comme il faut. Parce que parmi Baoba à Salipé et Minen na Mboka na biso aza parmi ba icône ya musique na biso à servir Mboka na biso. Je pense que bato Barolanda biso ba détail tout na sûr que petite sœur à des fois a outil repé ça va détail presque tout. Bientôt là barozoa temps ya rofanda ya rosolo là en famille et puis au solo là na ba collègue na ba comment makambo kokene pour général des Fao aza susuka ya famille te et aza suka ya famille te aza ya Congo mobimba. Merci na bato tout Barolanda biso, merci na équipe technique ya la voix du peuple mobimba. Un grand merci aussi à Kalo boutique Pomba ya soir de charge ya Mboka Molati ici à Congo. Merci à Jason Makasi la de Bundes mon ami, merci aussi à Joyce Lady Lafouine, c'est-à-dire qu'il y a sur la dollar Joyce Lady Lafouine. Merci aussi à Sarkozy Beauté Magique, Chris Sarkozy Beauté Magique. Bon, bien papa. Merci aussi na bato Rolanda Bisso, merci l'équipe technique et la voix du peuple mobimba. Gilles Vazolando, Parousia, Esayo, Daryl Diwantesa, merci na bino tout, merci na tout. Tout ça toujours wana pour na ko pesa bino d'information na source tout mon bongo au prochain numéro.